ndenge ka toyaka mbote batata bamama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka sous les baoba. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend nini okolanda biso. Vraiment nzambe alola abate la bino pe asunga bino, asunga mabota la bino, ala musaba conscience na ne oyo vraiment conscience et la muka na point de vue nyonso ba mama batata bandeko to sala effort ya kolamusa conscience, to sala effort ya koyoka ba conseil ya kochangwa en pratique et kozala esengo makasi. Vraiment bambote na kati ya ba mabota na bino, ba yenge na bato na biso ya bundu dia Congo, ba shalom na ba homme de Dieu na ba femme de Dieu, vraiment ba shalom bisika biso bizui bino. Merci na bino pona année oyo uti kosila. Et puis ba salam na ba oya biso tolinga bino mingi, ba salam alaikum na bandeko na biso ba musulman. Vraiment boboto bondeko na bandeko catholique. Vraiment bandeko na biso catholique tozo senga bino bola musa conscience tozala elongo to bongisa mboka na biso. Tokei kuna pe lisusu tomoni bandeko na biso oyo nyonso bazali ko s'abonner. En tout cas boya ebele nzambe alola a pambola bino bo s'abonner massivement, bo partager ba vidéo. Vraiment ezali esengo makasi pona maloba tozali koloba e komaka musika. Bah merci ebele na nyonso oyo bozali kosala. Merci pe na basoué na bino nyonso oyo bokomela ki ngai pona anniversaire na ngai le 1er janvier na ndenge bo pe bo souhaiter nga ba bonne année. Vraiment nzamba lola amona bino merci na mutu nyonso oyo a contribuer ki de près de loin na ndenge nyonso au contribuer ki pona la danoise azane sengo. Vraiment je suis très reconnaissante na senibino. Bah merci. Ba mama batata bandeko boza na se ya sous les baoba na simple servante na bino la danoise mwana musala na bino vraiment na ye vraiment justement to solo na biso et puis na se ya sous les baoba ka ndenge bo meseni moi café na yo si vraiment stopper nga soki na no sala kite ndenge na yesa bino ezala malamu tant ozotala ozomela. Et puis ça va vraiment ba intelligence moko ba idée moko ya bien. Donc moi coca na yo vin rouge vin blanc, pourquoi pas ma coca ou tche moi whisky mouke vraiment ngalelo nazo lexango na mai. Donc nyonso kaka na se ya sous les baoba. Respect na ba chef coutumier na biso, matondo na ba chef coutumier na biso, losako na ba chef coutumier na biso, vraiment ba chef coutumier na biso, botelema pona likambuya mboka na biso. Ba mama batata bandeko ba oyanga toye na biso kaka to solola to la musa vraiment conscience kande na yeb sarabino conscience na biso eza lokola montre boyebi ba montre oya tango akala o bachaka manivelle wana yango ndenge conscience na biso ezalaka tango nyonso tout ezalaka ya kotelema même la danoise même na sous les baoba ezapela moko bokomela kanga bolobi la danoise au sololi bien te. Donc cela veut dire que conscience et bandaki mukepe kokweya. Donc bino pene bozana bola musarape conscience ya la danoise ndenge ka montre wana ezalaki boche manivelle bobaloli conscience na biso elamuki ndeka na esi bino lelo toye na biso ko solola tokoswa na biso eza vraiment vidéo ya liboso o eza ki la danoise asali na 2019 vraiment toye na biso ko solola et ko sala malamu makasi nzamba lola amona apesaka sagesse na intelligence ndenge ni tokoleka ta na biso ensemble na bino. Vraiment na lingi bino mingi bandeko nanga vidéo nanga liboso na lingi vraiment to linga to tia vraiment reconnaissance na valeur. La reconnaissance après yango tokolinga pe toloba muke likambo o etali ndeko na biso grâce mbizi. Voilà, grâce mbizi, vraiment grâce mbizi azobela situation na ye batu nyonso presque balobeli yango puis bazo continuer kolobela yango ndeka le bolobaka likambo nini yango esilaka te tango pe la danoise yango nde ayaka biso pe to chapement analyse na biso pe ya muke ndenge nini tokoki ko soutenir ndeko na biso ya mwasi yepe azali youtubeuse lokola biso nyonso vraiment ekozala malamu mais nalingi na nuto lanto bandana na likambo ya reconnaissance vraiment ba mama batata bandeko nazali kosenga na biso nyonso tolinga ane oyo tosomba rétroviseur
miroir moko oyo babengaka rétroviseur oyo elakisaka elongi na yo te oyo ezali kolakisa face na yo te oyo ezali kolakisa bolamu oyo yo osali te oyo ezali kolakisa yo nzela te me ezali kolakisa yo bolamu oyo baninga basalaki mpo na yo ezali kolakisa yo passé na yo ndenge nini elekaki vraiment ezalaka malamu mingi tango mosusu yango pe esungaka biso tolamusa ba conscience na biso yango yo mama yo tata ozali kolanda la danoise mekana nu kopesa ngai mwa temps ya muke vraiment tango mosusu ya yo pe ekozala na kati eloko nini ekotinda yo olamusa conscience na yo ou bien ozala reconnaissante na mbula oyo ya 2019 oyo ezali mbula ya kozala vraiment très reconnaissant na ba oyo basalaki yo bolamu ndeko mwasi zala reconnaissante ndeko mobali zala reconnaissant na mobali na yo vraiment zongela mukolo oyo kutanaki na mobali na yo ndeko mwasi bolingo oyo zalaki na yango oche yango wapi tango oyo zolinga susu tata ya bana te ozali kokipe ye te papa bana zobela papa bana komi chômeur okomi komona ye mutu pamba ndeko nanga mwasi please zongela tala mukolo oyo bino na ye bokutanaka esengo yo zalaka nango ndeko mwasi yo muto bandaka kolela olobike nzambe po ani nazobala te nzambe vraiment mobali nalingaki nde yo nalingaka mobali nanga azala pembe nalinga mobali nanga azala mukuse nalinga mobali nanga azala mwindu nalinga mobali nanga azala muyombe azala mundibu azala motequateur azala musonge azala mutetela ndenge nini lelo mama nanga mobali oyo lingaki bolingo eke wapi zongela kanga misu zongela jour olingaki ye zongisa bolingo wana na ne oyo ekozala esengo pe kimia na kati ya ndako yo pe ndeko papa kanisa ba démarche oyo salaka bato yo tindaka batu boni yo tindaka pona mwana mwasi wana linga yo batu boni yo betelaka ye na quartier kanisa tango sengaka bandeko na ona Kinshasa balukelo mwasi kanisa tango yo kitaka na Kinshasa okeluka mwasi bolingo yo lakisaka ye bambongo yo lakisaka ye ndeko mobali lelo bolingo wana ekei wapi ndeko nanga mobali kanisa zongela bolingo wana ya premier jour okomona kendako ekozonga na kimia ndeko nanga yo na kati ya poto yo ozali kosepela yo na kati ya Joburg yo na kati ya États-Unis na kati ya Canada na kati ya Sydney ozali bipai biso bozwi bino kanisa mukolo oyo komaki ndengo sengaki ndeko na yo ya mwasi ndeko na ya mobali tata na yo oncle na yo ba merci ndenga sungaka yo kosa ilo ba démarche po na yo longwa na Congo okoma lelo na poto vraiment kanisa mukolo wana lelo mutu abengisa yo okomisa ye ennemi olingaka ta koyoka ye te mama leki na yo abengisa yo lelo yo okoma komona mama leki na yo mutu pamba okanga mama leki na yo ndoki lelo bandeko na yo ya mobali abengisa yo yo oya okoma koswanisa mwasi na ye yo mutu babengisa yo lelo olingaka su kokaba te ata cotisation na famille opesaka te vraiment bandeko na nga bokanisa bozala reconnaissant na batu oyo nyonso basungaka bino asungi yo asali yo ba démarche asali prise en charge pona yo mususu a cascade na mukanda mwasi na ye pona akende kozwa na Congo kozwa na Côte d'Ivoire ndeko mwasi ndeko mobali kanisa na mutu wana ane oyo luka ye place nyonso azali pesa ya cadeau ata mulangi ya mai ndeko nanga kosepela ata na restaurant okotisi ndeko wana akosepela vraiment tozala très reconnaissante na année oyo 2019 ndeko mwasi ndeko mobali kanisa mutu oyo abokolaka yo tangu papa na yo akufaka otikalaka orphelin otikalaka orpheline ozangaka baboti me mutu moko ayokaka mawa azwaka yo malgré olobaka ke na nyokwamaka na ndaku na bango me okomaka shege te olalaka libanda te oliaka osisaka pe classe ndeko mobali ndeko mwasi zala reconnaissante luka mutu wana sunga ye nzambe alola akopambola yo ndeko na ngai yo mutu ozaka na vie ya pasi papa na bino abwakaka bino
mama na bino atikalaka ye moko abokoli bino ta musu papa na bino pa akufaka mama na bino abokoli bino banda kobenga ye akufela mobali femme veuve na makala na ye na pondu na ye na koteka mapa na ye na kokota na zandu kokende Lomé kokatisa Brazzaville koluka mbongo pona kobokola bino epi atangisaka bino na bekola malamu akotaka bino ta musu otangaka na kimwenza msu na lycée mpiko bana mpiko nyonso ba love place nga na tanga tango mususu otangaka na lycée bosangani otangaka pele mususu na tiniweni ba ekole ebele mama wana asalaka pona bino pona papa na bino aboyaka bino mais lelo okenda na église moko balobaki mama na yo azali ndoki yo pe obwaka mama na yo non nzamba kopambola yo te ndeko nanga mwasi zala reconnaissante ndeko nanga mobali benga mama wana aza kolela sombela ye liputa tala basaka mebele oza nango na ndaku tala bawax ebele oza nango na ndaku lelo pe baboya na bango miziki ebeta na poto saka mango okomema okende nango wapi bafeti mpe ezala ntango nyonso te ndeko mwasi oboya na babisu mpe aboya nde kokende église me tala basaka me kabela mama na yo senga mama na yo bolimbisi zonga na makolo mama na yo na maboka mama na yo tango so okanisaka ozovivre bien te nzambe akotuna yo tango so mpe kozongela yo bana oyo yo boti mosu mpe bakobwaka yo lokolo obwakaki mama na yo keba zala reconnaissant zala reconnaissante ndeko na ngai yo muto osepelaka olobi na bali mobali malamu mobali aza vraiment bien olobi babokilo na nga mutu abongai nakufela mama nakutani na mobali olobi na mobali mama na yo akomi mama na ngai nazalaka na ngai na mama te ntango wana ozalaki fiancé ozokende okanga mama bokilo na nzoto ozokende tutela ye pondu ozokende epesa ye mbote lelo bozwa avion ya poto obwakisa mama wana okotisa mobali na yo idéologie mabe ke mama na ye aza ndoki famille ya mobali baza malamu te bandeko na ngai ndeko mwasi kanisa tango yambaka mama wana olobaka ki akomi mama na yo lelo bwaki ye eza pasi mingi zala reconnaissant tolingana bandeko na ngai muto asala yo bolamu ozalaka chômeur ozosala te ndeko mobali aya lobi vie petit nanga kote na biso bazoluka bato bazo engagé bato aki azwili yo musala yo balukela ye na compagnie balongola ndeko yo tikala na musala ndeko nanga lelo zala reconnaissant benga vie na yo benga petit na yo wana bobongisa vraiment zala reconnaissant lelo ezali rétroviseur total a passé na biso pona to bongisa venir na biso 2019 eza vraiment année moko ya kozala reconnaissant na ba oyo basalaki yo bolamu ndeko na ngai ozalaki mutu moko ozotelengana vraiment ozotelengana place akolala eza te vraiment ye na poto obwaki surtout bana mibali moboye bazopesa place olala te bafamille mobo bazwaka yo bapesaka yo ata musa pamba olalaka lelo ozwa mukanda obali zala reconnaissant benga bato wana sombela bango ata mwa vin blanc vin rouge kende kotala bango esalaka malamu mpe nzambe akopambola yo tozongisa mabe na mabe te bandeko na ngai bino bato surtout nazobeta sete na yo mutu ndeko na ya mwasi ndeko na mobali asala sacrifice makasi pona zongisa ona aya na ona poto ozwa vie zala reconnaissant esala malamu makasi nzamba kopambola yo kopambola libota na yo vraiment ezali ndenge tolingaki to fungola mwa sujet na biso mwa likambo na biso ya lelo vraiment esalaka bien kozala reconnaissant parce que tozomona bato ebele bazobunga nzela bazobosana bamabale ebele ezobeba ezopanzana parce que bato baza vraiment reconnaissant te mwasi ayambaka yo kitoko mwasi asalaka yo bien mais yo tellement mutu na yo soki ezalaka wapi mwasi wana okoma konyokola ye obwakisa ye osundola ye vraiment papa zala reconnaissant
ekozala malamu mingi. Ba mama batata bandeko wana ezalaki neti mwasi ja liboso ya kozala vraiment reconnaissant bo bakisaka liste nango même na ba commentaire oyo nga na tangi te mais soko za na idée moko ekozala ke mutu azala reconnaissant okomi olobi ndeko mwasi oyo boye neti ngai naza reconnaissant parce que belle famille nanga ba mobile nanga bwakaka nga belle famille nanga récupérer nga fute nga tikati nga na poto zala reconnaissant. Donc comment bokoma ezalaka bien esalaka malamu et puis tant vraiment tozo benga na bongo zo bengo lo bia na yokaki likambo ngo toucher nga na motema en tout cas fona benga ekosala malamu mingi bandeko nanga ko moindre likambo mutasale lio bolamu tobosanaka ngo te tobosanaka bolamu noki me mabe mutu asali yo yango nde tokangaka vi na biso mobimba mutu akosala bolamu sa asali ka foti moko obosani bolamu nyonso yo okangami kaka na mabe wana bino boyeba ke na mokili oyo mutu aza parfait azali te. Donc mutu oyo akosala bolamu à 100% vi mobimba azali te mwa foti mo ekoki koya met soki oza na vie ya rétroviseur oza kotala nsima okomona babolamu mpe oyo mutu asalaki yo oyo ekosalaki ntango kotala liboso okende malamu. Vraiment tokoti bandeko na nga nalobaki ya neo na bando kozwa batala bino ebele te tokei sikoyo tolobela muke topesa pe mwa analyse na biso mpo muke na sujet ya ndeko na biso oyo azali kobela kombo na ye Grâce Mbizi. Vraiment place ozali ba bonne guérison ozala vraiment ozala guéri et puis o meka ko changer nzambe soki apamboli yo meka ko changer et ko sala bien pona yo et ko sala bien pona bana na yo pe pona libota na yo pe pona ba parents na yo vraiment et ko sala malamu makasi. Bandeko na nga sko to mela na biso place nyonso ozali pona tokota na sujet ya ndeko na biso et ko sala bien wana kala danoise kande toyaka malembe kaka biso to analysaka penza bakota suka toyoki batu nyonso o balobi vraiment eza banalise moko ya bien o basali na Grâce Mbizi ye moko akotala ye moko akopona. Bon biso na lingina ebisa bino secret muke ya sous le baobab. Sous les baobab tango biso toyaka soki likambo ekwei mingi to conseillaka mutu oyo akweli likambo te yango bomonaka bato ebele bakomprenaka la danoise te balobaka la danoise oza motema makasi mutu awuti kokufa neti toloba neti événement moko elekaki année passée ezalaki événement moko ya pasi makasi mpona tomeka na koloba makambo oyo elekaki année passée ezalaki ya pasi makasi oyo la danoise vraiment azalaki mwa linu mwa makasi bato ebele bakomprenaki ngai te. Ngai na yaka kopesa conseil na batu mutu oyo akweleli makambo te eza te mutu oyo akweleli makambo bia kufi ou bien a divorcé ou bien akimi mobali ou bien neti Grâce Mbizi ndenga situation komi nango ale biso sikoyo la danoise aye mpona nazwa na pesa Grâce Mbizi conseil ou bien ité nga na yaka kopesa conseil na batu oyo sikoyo batikali nanu bazwi problème wana te mpona bakoma na problème wana te frosko photo sa nini to décortiquer makambo neti ya Grâce Mbizi par exemple neti année passée toaki na mwasi moko akweyaka na amibwakaka na evre bato ebele bakondanaka mobali wana boye na boye mais la danoise ntango nga na yaka nasalaka analyse moko oyo nalobaka ke soki vraiment oyebi ke libala ezosimba te mobali abetaka yo aforsaka yo mpona nini yo ozokangama na ye donc so okomi na situation wana cela veut dire yo moko olingi bato ebele bamonanga vraiment ndenge mais bato mosusu oyo bakomprenanga c'est bien nde ka nzambe alobaka bomoni ka makambo ya nzambe ezala nango esengo mais talaka nzambe asala mokimo mbambe aloba soki ka mutu moko abongoli motema esengo na lola biso mpe soki mutu moko andimi na ye la danoise biso mpe esengo na sous le baobab et puis topesa matondo epai ya nzambe na biso ka nde nayebisaka bino apesaka biso sagesse na intelligence eza nango ya ofele nzambe apesaka yango sans condition bandeko na nga soko olamuki na
tongo senga mingi sagesse na intelligence olio senga ba million ba mbongo ba nini senga kango pona ekosunga yo sagesse na intelligence ekopeso ba milliers de mbongo et puis de nana kimia quoi. Bon le to sans tarder to kotana makambo itali siko ya Grâce Mbizi bandeko na ba mama tata bandeko bino moka ande na ebisaki bino kalate na makambo itali YouTube na YouTube ezali liziba ya mai donc ezali liziba ya munene YouTube na kati kuno kokuta bambisi ya modeli na model okuta na banzete makambo nyonso eza na kati ya YouTube eloko nyonso za nango eza na kati ya YouTube. Grâce Mbizi aya na YouTube na model o ye ayela ndenge kato lobaki toko condamné ete ya yaki na model na ye wana ayaki ko créer buzz na ye na ndenge o ya yelaki ba oyo pe balingaka buzz wana balingango batala ye soki lelo Grâce Mbizi atalama mokili mombaye bana parce que batu balingaka ye soki batu basepelaka na ye te balingaka kotala ye te tolika pe toyebana te alinga pe koyebana na ye te parce que batu ebele pe baya na YouTube basala pe ba video na bango batikala pe bamitaka bamsu pe baza mais batala bango te bayebana pe te mais lokwa batu basepelaka na ye yangona ayebani lelo petanga azobela tangu lobi likambo na ye batu batali ye makasi batu basite ebele balobeli yango parce que nini basepelaka pe na modèle oyo asalelaka makambo na ye po aso basepelaka nango te etongai toyeba ye te yango na biso ntango toye tolobi ke bamama batata bandeko baoyo nyonso bazokolanda eneti Grâce Mbizi baoyo nyonso balingi basala vie na bango bosala attention vraiment eloko nga nazobetelaka sete eza makambo neti ke ya kofinga basali na nzambe kofinga parce que Grâce Mbizi mosali na nzambe JF Ifonge esiko zali bambote na yo ebele bandeko nanga bokoki koloba ndenge bino bolobi parce que biso tokoki ko juger JF Ifonge te tokoki koloba te ke aza ya nzambe ou bien aza ya nzambe te mais mutu nyonso oyo akoya na kombo ya nzambe lokola ezali pasi bandeko nanga bamama batata bandeko ya koyeba nani azali vrai serviteur de Dieu nani azali faux serviteur de Dieu eza yango wana tosala nini to banga kaka bango to respectaka kaka bango ko banga bango elobi te ke makambo nyonso bakoloba to ndima te mais soki alobi likambo malamu soko moi likambo wana ezosimba te contredire ye mais kofinga ye te parce que oyebi te eloko ni ebombami na nsima ya mosali na nzambe wana parce que nzambe alobi baoyo nyonso bakotelemela basali na ye ya nzambe akopinir bango yango ka eloko tokosenga ke biso nde tozoya boye tokeba na kofinga basali na nzambe parce que ngambo naza nasala mpe baanalyse mpona basali na nzambe bomona mpe nasala baanalyse ya mamolangi ya bapaster mosusu na UK par-ci par-là tosala baanalyse mais tofingaka te tolobaka oyo tomoni mabe tolobi wana eza permis okoki koloba mais kofinga nde mosali na nzambe kofinga te mpona oyebi te soki pe maladi wana eye parce que afingaki mosali na nzambe parce que mosali na nzambe apekisaki ye nzela wana alobaki akeba nzambe akofrape ye kala te mais andimaki yango te afingaki ya minene oyo ezaki biso tokoki kobandela yango awa te boyoki yango batie yango mpe na basite mosusu vraiment afingaki likambo wana ekoki mpe kosala ke esala ye problème na kati ya vie na ye en tout cas boy excuse nga okos aider ngai réchaud please boy excuse nga muke kangela ngango please merci tac donc to continuer na biso likambo wana pe sali ke ndeko na biso mwasi mosusu malédiction elanda ye bon lelo comme ça mibale eza makambo eza ke bato o balingi succès ya mbangu makambo ya nzambe eyaka emataka lokola escalier ezokomata eza komata puis soko za ya nzambe soko mati okokita te lobake okomi likolo moko bandi kofinga nzambe obandi kokene ko parce que bato baza soko azomata succès
ale succès wana azomona ngo eza moke alingi susu matake mataka place ezalaki bato bake kosimba bakisi eza su ya nzambe te mais eloko ya nzambe moko ayebi ndenge amatisaka yango mpe na niveau nini oyo ye akoki kosukisa yango mpo na ke ozala toujours bien mais ntango bandeko na biso basi bango moda minoko na bango bazoprononce ke Grâce Mbizi azoloba bien ke soko oza star oza mutaboyo yo kati ozalaka bongo il faut osimba il faut ozala protéger nga nazana batu nanga mais lelo batu oyo yango na yesa bino ba oyo nyoso ba okota na monde oyo botala exemple ya ndeko na biso bato oyo azoloba ke bako protéger bona bo ndenge nini maladie ekomelie normalement alingai kobela te alingaka za na protection parce que ye moko azo publier kalbi maladie wana eza ya nzambe te babwake lié Grâce Mbizi akimi ndako na ye ya kala ake okota na ndako ya sika pe azo kolala la lango te omoni même dernière vidéo na ye asali yango epai na ye te azo komona bato oyo baza kobeta ye bato baza kokanga ye bato baza komaltraite na butu azali à l'aise te pona nini nyoso bisimba simba ya succès ke bamona ngai na sombi ba Louis Vuitton na lati ba Gucci na sali boy alors que nzamba lobi l'or et l'argent eza ya ye soki olingi kolata Gucci oza mwana nzambe poni olata ngote okolata ngo mais nzamba yebi tanini akopesa yo capacité wana yo olata ngo ezati kaka olamki na tonga olingi otambola ba voiture à danser olingi osa ba tapage nzamba ligate nzamba kokitisa yo na ndenge moko ekosala yo penda oza vraiment humilié ndenge ko na biso azali akomi penza donc vraiment na elongi elobeli makamnyo so de na biso akomi na problème et puis maladie wana soki otali bien po atolobake eza na maboko ya batu eza donc maladie moko diabolique na sens que Grâce Mbizi avandi na mboka moko ya France eza mboka oyo presque na Europe mobimba eza parmi ba mboka oyo bazala ba hôpitaux moko ya makasi eza réputé donc soko zala mboka wana ekozo bela solution vraiment ezate yebaka déjà que maladie na yo kende dia koluka basai na nzambe ocha bango contact mais eloko peza la pasi batu mingi o basimbaka bakisi batu mingi o bazalaka na mso abotu bie bana bakizengi ou bien zo belisa mobali na ndako bien ni bakena koluka pende longi nzambe te comme si bazalaka aveuglé balingaka kaka baluka deuxième position Satan ou bien banganga ou bien banini ou bien babiloko ebele donc oyo ezosala ke lelo ndeko na biso ya mwasi soki aza na position wana eza kaka oyo ye asemaki boza sur nga na yebisaka bino ke année passée tolobaki soki osemaki mabe avant ne wana esila ko récolter yango moni ye pe malade ebandaki année passée donc azo récolter ka oyo ye asemaki yango na biso bato tozoya na sima biso batu nyoso bandeko nanga baleki nanga ba mama leki ndeka na yebisa bino bosala attention ya kokota na media oluka succès moko boite yo kende malembe soki nzamba lobaki okoyebana soki nzamba lobaki okoyebana pete mais bato mibale misatu mwa groupe ya bato yo ozoteya bango eke makambo ezoke malamu continue kaka nzambe akosala nini akosunga biso na danoise tozawa site na biso kala basuspendaki yango balobi 3 mois et ofungama na février siko tosala nini toke kosimba kisi pona bafungola yango ubeto simba te tokozela nzambe pe aza nzamba bolingo tosali site mususu pas même 1 mois ezotala manango pe soki déjà site ya sika ozozwa ba 16000 views cela veut dire c'est bon batu bazomona yo même kutu 100 même kutu 50 eza déjà très bien donc ezokende bien ce qu'on a osimba kisi pona na kende nango wapi na yeba nango pona à la fin na bela ou à desima na bandako luka likambo eza ndenge nini bato bandako lobela yo non eza nzela moko ya mabe makasi yango na yesi bino na vie ya Grâce Mbizi tolobi kofinga basali na nzambe bokanga eza malamu te parce que oyebi te soki azali ya nzambe ou bien azali ya satana mais telemela maloba na bango soki maloba eza malamu te telemela ngo na ndenge ya respect pona ozongisa bango pe na nzela bazali batu lokola biso dede kokende kosimba kisi te pona succès bato ebele basimba kisi pona succès basuka kaka mabe parce que ba condition bapesaka bango ezalaka makasi mingi donc soko komi na suko ozokoka ngo te
yebaka okosuka mabe ou bien soki na famille na bino bosimbaka kisi te yo oke kosimba kisi okosuka mabe kolanda voisin te parce que ye awumeli na kisi soki ye azali abotama déjà baza bato ya kisi ekosimba mpo na bango me bango bayebi suka na bango baokende wapi na lifelo ndeko na biso ya mwasi alongwaki ayema walobi anazali susu chroniqueuse te naza soki alongwe na nga me nakomi neti akomaki chanteuse akomi kose compare nakomi na niveau bafali nakomi na niveau ya bariana nakomi boye ndeko na ngai na musique en tout cas mbote mingi epai ya ndeko na biso ya mobali Selezino aloba yango bato ebele mpe baloba yango aloba Selezino albatuna ye ndenge album nesali succès te alobi parce que natali na bana na nga na moni mwana oyo nga nakoki kopesa te cela veut dire que na musique kisi ezali mais ndeko na biso aloba aboyi namonaki mpe video moko kala te Selezino asalaki na bana na ye bana ne kitoko makasi azalaki na raison akoki kopesa bana na ye mpo na musique te bana kitoko ndenge wana ozomona sikoyo ndeko na biso mwasi akendeki kozwa kisi mususu abakisi lisusu parce que ndeko na nga kisi ezalaka constante soko ozwi yango kaka ovandi boye te il faut moko ebandi kokita okesi kozwa mususu ebandi ye sikoyo alongwe na niveau ya bakisi oyo ya bayoutube oyo akesi ko na niveau neti kisi sikoyo ya musique botala kaka niveau mutu alingi akoma ekomema ye kaka na ndenge azokendele bon baza pe na association na bango à part ça baza na groupe na bango oyo balekaka na YouTube bamekanaka na bakisi oyo azomeka kisi boye oyo azomeka kisi boye bakisi wana sikoyo bamisu bazaki nao na Afrique bazaki nao na Congo l'air baye na mupepe na bango pe ya Afrique ya kisi Afrique baye na ona ya poto na oyo yoza siko na poto kenda kotambola kobima na biso kezwa oyo bato wana na Paris bandibu wana baya kuna ba Sénégalais banini ba Béninois bazaka wana na mutu aye na mupepa sika tango mosusu oko mpe etutani epesaka mpe baretour oyo aza faible akwei nango yango bozomona azogangaganga Karine Mokonzi donc baza wana baza kobunda bakisi eza kobunda donc France eza ya koyinda na ndenge spirituel donc bandeko na nga bino nyonso nde mpo botalaka boyebake nde mpe botalaka na ba YouTube wana boyebaka mpe biloko nini bozotala parce que ozanoka kotala mais oko ndenge mutu azoba déjà na kokenda Benin soko oza na esprit ya faible azopesa bino déjà code azopesa bino déjà passage ke soki olingo lukano kisi kende no na Benin soko olingo sala boye kende no bino soko bo comprendre ngo te ezate ke ya zoloba monde satanique eza ndenge wana akoki pe bakoki kopesa malade wana c'est juste pour na ko tromper monde mais l'air sikoyo akozonga na ye ase rajeunir na ye bien comme il est normal boloba abande ko bela nzoka c'était juste ayaka kopesa bino code moko boyeke bokende na Benin kuna nde bakisi ezali ngana ana nga muta bakisi ngana zana ngai boy sanga na monde lelo vraiment nde banyoso lo sambo etambola partout bongo na ka mutu aya ko publier bakisi na ye en public bazala raté soko moni mutakomi na niveau ndenge wana cela veut dire bosala attention bino batu bozolanda ye bino batu boza kopesa ye bambongo bino batu boza kokumisa ye bosala vraiment attention parce que boyeba déjà ke aye na code moko boye oyo ekoki kokotisa bino na perdiction ye azongi na ye normal ye abeli na ye pele msuka maladi moko eza ya bango moko bayebi mpona ni batrike yango donc monde na bango eza trop compliqué yango bolinga te bomi kotisa mais conseil kozalaka ke bonzambe na bonzambe kaka yango nde leki en tout cas yango nde leki yango bomonaka biso na sous le baoba respect belé na ba homme de Dieu to pesaka bango respect mais soki batengami toyaka kozongisa bango na nzela toyaka kolamusa bango conscience talaka soyo pasteur osente mondimi totiko te tokufingo te mais toya olamusa conscience toya kopublier yo pona batu bayebake ozotambola malamu te yango wana eloko kaka tokosenga penza tokomi na biso na suka ndeko na biso Grâce Mbizi ba bonne guérison esika ozali
en tout cas tala rétroviseur ya vie na yo elakisa yo mabe o ndenge otambolaki elongola yo motema ya jalousie ya concurrence ya yo sala nzela na ndenge na yo tika pe baninga basala na ndenge na bango essentiel ke succès eza nango ndenge wana bon le mosusu bango bazomema ngo na ndenge ba buzz fo bamema polémique mpona bayebana mais bolinga ke polémique na bino ezala loyal ezalaka mpe kitoko ke ezala déloyal kofingana kolukana bakisi nyonso wana vie ekozala mokuse makasi ekozala esengo te mpona libota na yo bandeko na yo grâce mbisi baza na besoin na yo en tout cas bandeko na biso tokomi na biso na suka bino mo boyebi tolingi bino mingi bisika biso bozalaka tosepelaka na bino vraiment soki nalobaki likambo moko eblesse yo ou bien esali yo mabe problème eza te tia bacommentaire tozwaka bacommentaire na bino à cœur mpe esalaka biso ntango nyonso esengo mpona tomata botikala malamu bandeko na ngai epuis babone ane na bino nyonso bozali kolanda biso vraiment bozala na kimia makambo ya bien koya oyo nyonso alingi kosola na sous le baoba vraiment bo hésiter te koma na bacommentaire senga numéro tokopesa yo toza na ta na yo tokosolola na yo ane oyo vraiment ta eza ebele mpona tolamusa conscience ya bandeko na biso botikala malamu mwana suka bafamille banza ba love bisika biso bizwi bino check